salut. Ezabon Freddy Akimbe Doli Lorea, Leki ya Ange Akimbe, Moninga Yannick est en tout du Weber. Ça dit, bango les années journée na bango. Pour l'air au monde Ange Akimbe, au monde Yannick est en tout du Weber. Au monde Platini Chipamba. Oh ya soit calamité, que ça la équipe Awa na chop et chua. Pourquoi pas na yo Christian Mokwa. Toujours déjà na Kinshasa na ba minoke tena habité de la nation l'un dans le ban là OK notre biso en tout cas toza ba grand ça dit www.cleboa.com et ça ramsa nango et yaka na ba actualité tambola kay lukaka awa siko naza na limité na katikati ya o ba benga bongo mombele à côté wana na juste luka Djogo Moroboye, ancien joueur, babenga Kisombe, beta babale, ya danger au biso tout, et ça coûte rien à rencontrer parce que boyebi déjà, oh c'est pas ça déjà, nakatia wa Pichumangaya, oyebi Juliano R. Kamel Julie, oyebi manager nangai Idi Akimbe, toujours nengo bana robeta bale kala, le rôle Ange Akimbe na Farmago. Malgré mais kitoko ça awa to sur la moi vérité ndé na ba mino mikolo no sa beauté ba chérie na lati chapeau na la beauté ba chérie na longoli chapeau na la beauté ba chérie l'air na so bana bino makamwa na donc to gagner kaka bango na sana jogo na ngai Kisombe jogo ndeni ouais pepele natamoli mwa mingi koluka yo pona yebana no Kisombe akenda wapi Kisombe il paraîtrait Kisombe atika mabale Kisombe moi drink trop moi bangi trop moi nini trop na habité Kisombe okenda wapi non Kisombe aza toujours les grands joueurs Kisombe wa sala fier mboka aza vraiment en tout cas na c'est bon moninga vraiment donc ne la moni mutu na nga lati ninga pa naza donc vraiment besoin mona yango donc exact que tu jamais de relebela donc dans un sengo en tout cas à looking à poisson donc biso mingi biloko na linga vraiment ngoteme o maza pire donc mon andal donc mon à Paris donc à looking à personne donc juste na bon mon place robot mais à découvrir ngana c'est vraiment star na CPL Makasimi mais au tu wapi Kisombe parce que depuis na no lukayo na mona raote babina ngai partir aux asuna Kinshasa te Bukavu Hermoko Goma aux Kinshasa lelo na roye ba le pourquoi donc naza mingi libanda parce que tout ça les fierté mboka donc moi maël toujours moi limuke libanda ya on te transmettre pas petit ya mboka na biso donc na tu connais azabo na oti libanda ya RDC na ndenge ni na oti juste na province na biso ko pesa moi maël auto toujours moi libanda auto ça na mboka wa ya on na zonga mi kona za na kin mikolo aux Kinshasa de la nation petit à petit comment comprendre aux Kinshasa. Na Kinshasa, Batoubaï Bara Ozara, ancien joueur et à Derin Club Motema Pembe, Oyo, ils ont divisé. N'a habité sur Soga déjà sans en place aux aïeux. Bon, ils ont vraiment ma BT équipe, ils ont divisé. Na Renaissance et puis na Derin, on ne sait pas quoi. Bah petit belé bazo misala parce qu'il y a beaucoup de joueurs bazo chômés. Ndenge Renaissance et Salami na CPL qui. Mais là on a rende ata équipe et Kabwani mais bolingona et sangate na kat na bango parce que ceux qui ont des rings ban belé banga ba mona te comme un passé mukuna azoki idée on peut ça transport à bien et puis salaire à bien et puis na des rings bah ça peut très bien tout ngama et ça fierté pour ngai l'équipe et ça les belé pas bano abiso bazuape moi musala et que ole ba comme ba kuluna neto sa mission ngana yawa bosa chomona bien bon mona abotolao et ça va perdre belé. Donc c'est ça, en tout cas, c'est pas la gaming pour moi. À c'est pas la gaming, ma casse vraiment n'est pas parce que il y a des anciens joueurs et des clubs. Parce que anciens joueurs et des clubs, n'engo zarawana, ceux qui ont le bisco lelo, aux oranets qui beta balé. On préfère yo beta balé l'équipe entre Dering ou bien Renaissance. Donc gravement l'âge de la commune en leur ko service sur équipe moroté et na lobi na ndenge na so babinete ozongela o mekanan ko zonga yo ko beta équipe nen bon on moni ngaza joueur il y a nation na ko beta na Deri na ko beta na Renaissance na ko beta na Dragon na ko beta pe na avec club pendant déjà servi avec club
donc pas nangai et le belo comme roté donc et un net Cristiano le neti na Real à Kebar c'est la même chose déjà première il y a contrat et puis série kaka donc contrat on a aussi na Renaissance ba respecter ngo on a aussi na Dering ba respecter ngo et parce que on a à l'aise ni na otikal donc c'est ça donc ils ont un problème tu sais Akimi question mais tellement que Freddy Akimbe kolo ba vérité kasi moto na vérité yeyoti bozoe wapi Renaissance Dering Club pour yo ozala supporter ozana équipe nene pour les supporters parce que tant que Renaissance et là bota musique Dering aza papa aboti mwana du jour papa a ressuscité toujours et à moi en aïe. Est-ce que vous avez pas oui, très bien. Parce que papa m'a abota moi abota papa tu. Renaissance babi baza ba vrai imanien. Dering pe babi ba vrai imanien. Ce que pona yo ce que nan bana baza ba vrai imanien. C'est le comment pona bi yom ta vérité yom le bara trop. Na banga roaming. Donc ah oui, na banga roaming donc na bon me la haute donc Dering sodigraphe Dering. Et qui sodigraphe Renaissance T. Ba mama le ba beti na Dering ba fiche aussi ba baguetta ba grand joueur ba beti contre ce digraphe ba gagner sur 1-0 aussi mon valeur le Renaissance a botami lelo aza déjà grand club azo comme on a rien et ba grand club parce que a joué dans une coupe d'Afrique té aza grand club et puis le on sengara que ba tout tour na bango ba tchaka sérieux pour elle kaka très bien de l'eau, on s'est engagé en Wana, donc on n'a rien au bas, na côté Wana. Donc papa ko bota moi na té, moi na papa. Donc c'est ça on a ko le bangwal. Na ko ma place Wana té pour a obeta on va boyer. Bino ba ancien joueur au bobeta na ba Dering, bobeta na ba Léopard, ba c'est Wana zara Léopard. Après tu auras comme Negeza lelo Sim Zahir. Donc Zahir peut-être sera Zahir. De le commis Léopard. Donc c'est ça. Voilà. Le commis Léopard. Parce que bino nyon surtout on dirait bo gagner l'oroté. On dirait bo mona na sauter bozo souffrir makasi. Tandis que bano bo mamikolo ba trésor pour tout ba ibunga ba Joël Kimwaki ba Chancel Mbemba on dirait bango baza ko évoluer plus que les cabines. Donc, bon, nous avons mais bino, on est beaucoup de chance sur la pourquoi? Bon, chance sur la bon, on a tout un autre tigre à Nzambe. Il y a un temps. Tant que Salaki, si on est petit maman à l'obaki de Massa Nangai, Azalek, Nabajam Moukoul, à l'obaki bien, Balé Mouké Mbong et Belé. Balé Mouké, Mbong Mouké, Balé et Belé, Mbong et Belé. Pour aller, les logs en amont, les loza, Nasi va vivre Baza, Bazakari, Banana Bazaza, Dalibosona, Bavé Kaboul Baza. Donc, bango ba kataki matiti pa no boleka. Biso to yé to kati matiti ba petit ba monana. Mais là dans 5 années, pour na biom ta ya vérité, faut ba reconnaissance. Donc reconnaissance il faut ezala. Donc yo olingolo ba genote, yo bilo bokati matiti ba leka. Siko ba kabulo ba banani ba kabongo ba nani yo ya commande Santos voilà ma prêtre on a voilà obengi bango ba prêtre bango sko ba katela binoté bango ba kataka mais époque ba ça succès série na bango musicien en Canada qui ba vewana série na to yebe musicien en Canada mais mboka bazana peut-être na reconnaissance te obseto sala pour la reconnaissance car pour na binoté mais baka bongo va se retrouver ba putu bazo se retrouver mais bino na katikati bozo se retrouver kingati omo na place na bombania wana ba masanga ba Christian na bomba na bango parce que ozo mona na te parce que ozo yoka na susuté okomokata kovo tiki mandefu osimi verre na o ya ji donc c'est ça donc ya on so moni kovo o exact na présent yango monia donc ça tiki bodo na koko na sira Zahir tout le monde va estimer na ngai ba bana au bénéficier na rien na bénéficier na rien mais na bénéficier pas na yo parce que yo mto le balbara mingi ndo okangi na kwem na vana masa Christian ba quelque part ba yaki ya to vana ba on to moi j parce que na pe moi j kala pour nini il fallait bango batu wana bazana ba jis na ba poste wana ba cancela biso ndenge yo se déplacer aux yeux express au yé au luke bike mutino qui sommes à quelque part avant na ba masa na bango oyé
donc bato be faut pas ça na ndengwana cause na mbongo eza bien mais penser muto yo ça le po yo ozana mbongo so le RDC le pouvoir lelo na RDC ezanga kisombe na ma vrai star personne qui na mboka msusu na beaucoup de respect pa pesa ngai mais mboka na ngai ba reconnaître ngate na keneki na Cameroun na quitter aéroport policier atali passeport na respect na kena Mali na kuti juste photo na ngai ezali mais mboka na biso respect on ande ezate yango football zo kufa na mboka ba ko boma Omar te ba tout ne faut pas reconnaître biso lelo lebo akufi kala mukenda kufi watu nda kufi ba bénéficier na nini tu as des batuto les canatives to les le ba yo pe au bénéficier na nini il faut le ba pe na le côté même la vita est-ce que oui que muninga na bino moko comme ça la bantenne o to chaka na ba likolo comme soit joueur on a soit comment ça la Joël bon moni bloc avant football mutu juste un médecin on za masala pour azala donc netinga na botama footballeur solo la kufi na za footballeur musa botama akane chauffeur elenga football ayo mais tango sili mboka et reconnaître yete même salaire à pamba oyo ba penser na biso ezate mais aosa nini ole a souffrir na kombo na yoana aosa nini anima sa buzo ba wana parce que moi na oyo azana na base na mwasi aller sabon netinga lelo naza lupangu te ça encore le problème aux gens lupangu te yango nazo le bat ozo souffrir makasi en tout cas relation na yono donc ti amikili na yebi yo mtambanga batno amikili na yebi ke ndenge za wana donc ba platini ba chipaya baya donc bazali na yebi ba ko edenga juste kana simana yo de ndenge za na mais ba ange donc mais ba ange bazana ba ange a kimbe na yebi ba ko edenga be simana ba de mutnanga zwa karo miseo ki sombe ateka on apeta ma place ma vanda un jour pas regarder moi na rapena moi eloko mo pe ça nga bien vous comprendre donc na yebi na simana nga pe bénéficier si to kena fédération mo to bénéficier parce que na yebi yo mtambanga eko simba nga mtambanga nde bazobenga nga mtambanga mais nga zo ba bino mtambanga te naza beauté ya ba chérie qualité ya ba momi ezo sala bango zuwa kisombe malgré souffrance na yo parce que baninga surtout ba se retrouver bino bolandaki bale ya succès po makambo bino bosala na mboka na biso Congo ba jouer moko te ba ko wasu ko sala yango surtout na raisonnera mingi match bobetara na Burkina Faso auto na ko pola o bozong sara tous les 4 bi et puis toke na penalty to gagner na yebité pona yo kisombe pour wana eza histoire oyo se répétera presque na chaque CAN et puis na chaque coupe du monde parce que l'air oyo karamasula bongo na ndenge lelo ndingo zaleli et ça la ronde donc mamolobi la nga na yebi ke otangi mwa mingi vraiment donc oza mutu oza maele mingi na ko baté o leki batu mais oza likola batu na ko baté parce que tala kaka donc o lukinga passe ko tanga bloko lelo mamolobi la nga esa nga passe lelo donc nazana kin non se retrouver té ni palais ni voiture moins de transport et ça moins de 0 voiture donc tout ça to rosa na mboka o na yebi ke yo vraiment otangi zoneti 3e place na CAN et c'est moko bimarate maebele mais tout le monde en côté c'est pas qui c'est le mot simba te qui c'est ma mbongo te na ko simba qui mais o ezali yo moko bien o to za reconnu na RDC ata qui c'est un bon febima mais mbongo tout le monde en côté ce te bito le la mi na TV il y a les gens au bazali ba ko finga rabiso ya to tika na biso nzambe yimo ka sa o nzambe a ko sala net ba massa ba Christian ba ti libana ba yaki les là robé ngabi ah non zota moi 3 soutien en poche. Donc na relation na yo c'est atali mon net ba platini chipa ne bazali ba ko be ngabi ah mutnanga zo moi 300 € yo ça qui se matin moi 150 il betika moi 50 et ça nga bien ça m'a tellement vivre ndenge mais tu revenir comme un musicien tu na pas question moko et c'est Kofi Akena na Berksa beti conseil ba hymne national avant conseil na beti hymne national ezala ministère à sport. Est-ce que va reconnaître que non bino boy sister te ba bien ngote parce que na mona match mo ya Marseille ba bengi Abedi Pelé ba bengi ba grand jeu ba hôtel match là bas même vite vite final vite betama est ba benga biso ba bike bo vana na tribune ou bien na plateau donc juste pour commenter match vite na si mo na million yebi d'autres les karaté donc bakunda biso
mais nzambe moko ayebi oyo akosa pona biso bomikunda ou bien bakunda bino akunda biso parce que yo amuta média visibilité eya pana bino nena osala na yeki mokili matu bolanda biso nayebi ke na kozwa réponse bien pana yo nayebi yango po amutu na ngai bon to dénoncer bango sikoyo ongalinga ne vérité to dénoncer bango banani bakunda bino po boyoka na suti na motema mabe oyo bango bazaka nango bakunda bino est-ce que rosa capable ya ko dénoncer bato wana bon koloba eza nango bien mais mokili est très compliqué nasi ozanga mina télé te ndok to zinga ko yango tingana okamwa parce na vandi madon na kamwa to oza makasi na songi na yo na sepeli taka boto za nango ba sheki bazolela donc ça atali beauté atali Christian atali Joël donc ça danga bien donc là on va nini na ko de laisser batuté mais ba reconnaître kaka biso même nzambe so sambelier au sengi a opesa bi on a tia contre Ghana nga ki lokoti abedi Pelé aussi ba grand wana mais na kati bango mutu abedi Pelé tiki football reconnaissance wana mais bi wana osoma ngo et pas mort bataliga bon to pesa ega ki sombe acha bon moni ngalo ba elo mona mokile mort aza mutu nzamba tina mokili arebe ko aider mutu soki yo kepa na ye yaka luka mutu te yati docteur avandi pane aluka ne mutu te botanga komba ya PDG botanga komone mingi mais ya luka mbatu te ba luka kaye mutu aluka ye o aza faible yo ke na luka ye te na luka te mais équipe ne de na luka alors non Azavier Sarana Emba tout le monde a bonjour parce que ndeni vie sunga pe biso bon ako sunga peut-être na centre de la chaîne à poche na melanga magie quoi non vie changata mwa bimoko te ngablo on tirer kuna poto bien acha contre Ghana il est si bon de s'appelle bima coup du torse ni ngamona hot en tout cas Platini Chipamba o ezali bongo babinga bongo ki sombe ya Nick ne en tout cas au baraka de batuna yo talaka ya donc Yannick tentu du Yobert quoi donc talaka donc esengwa trop de tous les rara et ça langa bien so bengi mutu na ngai moi ta eloko bien et na maboko ça langa bien parce que nena la tiboye ezana grâce à donc juste ba tebele balobi o lo bakate azwakate nzamba bisenga opesa de ça la tibolelo ezaba Christian ba massa donc abetek ne pas akeba juste ba côté wana abenga rané atinda moi 1 chaque fait du mois atinda moi 1 et ya ranango donc on a ba mingi te mais na ibe si mana yo nengo selelo mama le rozoyer jamukulu rozoyer makenga rozoyer tondelo rozoyer mbayo pa ya kazana kin rozoyer et puis massa mon père to ya Belgique azawa peut-être au monde na ipe borosona kaka pour essayer la bien moni na sepeli mingi na za souci ya mingi moi ba mingi ate mona RDC yo ko balikamo ya bien pona mutu mais mutu alo bien ekomi be ndena yebilo nengo zalaka pour yo pesa ka facilité te juste émission na on pesa ka facilité te autour na bakamo réel mutu abimisa yo yebi ngazaka prêt mais na ka précité na vie to zalaka ta nzambe oya ko sala oya ko kanisa biso un jour que qui sombe ah mama le bosala feta mboko ngaza médaille peut-être un jour on y a pas la vendre au regretter fanda wapi na bana musika wapi limba una c'est vraiment bana selimba ou mwana quartier na bino yeyo na selimba ou na se wala mais eza selimba ou ndenge na résolu maman David Kinsala mwana selimba ou ya solo to kolinga selimba ou makasi po eza commune kitoko parce que nous fana na selimba ou wala ebi ke ya vrai commune ya danze bana lela ko mabe taka bino bata Paris bana selimba out nalela kaluka nalela selimba ou nalela bumbu nalela kingasani nalela livulu nalela mombele ba côté tout wana na kotaka parce que na éviter quoi qui sombe tomi ko kende moi ko chiter mais na tuna na nous moi question yo zara défenseur c'est ça non ouais na défenseur ba défenseur o bazobeta lelo ndo zomona ba Cédric Mongungu ba Joël Kimwaki ba tous les défenseurs wana au monde les bêtes na bango ndeni bon moi na RDC c'est un problème moko boye on moni mundele al ba vérité mutu so bi vérité mutu ba yini yo
faut que ça mutu on va battre le maboko non et biso qu'on a www.cleboa.com de la nation Papi Guéné Pichu Mangaya Matika Songo Freddy Yakimbe Bota ba chéri biso lingane vérité Julien Noer Kamel Julie Ange Kimbe Grand Jogo bango tout bazolanda ba yani tantôt du web biso a vérité yo moko yebi yo yebi sanga nanu ngam poser question neve ya mo parole baka quoi d'accord man yo yebi sanga nana cha bi onga na cha ba n'époque na ti yo tengela ngana nani bi onga na cha contre Ghana nana chango on a tenu aux questions hein ngaba remettre mon pas mon considérer mon pas mon considérer aweza Freddy Yakimbe na Kisombe ngana starté ngana osa média mais kolega ngana média na osa ka bamsa on ba mon non pas que ba chéri et ba ku fa pone lengi et bien on dit et ba chéri beaucoup faté pardon bozala na la posa na bino po nazo refléter toujours beauté na bino Kisombe ba joueur ou ba défenseur ou nyonso tozomona lelo ozomona lelo bazobunda bunda na stangi mutute na bi tous les défenseurs de tant que yo ba rozo pe ba chope coach ba défenseur siko yo zomona ndeni bon la rôle ba ndeni na critiquer mutute parce que c'est football lelo na ba lelo bom loté fait ba lelo Messi aza footer ce que tu n'as pas parce que bazo coacher Sora Tiki a commis juste grand joueur. Nenga na zanga za grand joueur. Ba petit ba bete ba cha ba bi. Ba bete ba. Tara Joël abeta na axe. Akecha bi pona mboka. Oui, na ko accepter ngo. Mais il faut asa be fort se belé. Asa na temps. Parce abeti trop na mazembe, il fallait abeta quelque part les banda. Donc et donc on senga petit na ngai vite abeti match na kemona ebunga na petit na ni mabele. Merci bango vite azo lukabi les deux latérales bo ça be forte bah c'est donner trop na ba bloc mike temps repos ça bien pour na bango un grand joueur ça doit temps belé ya repos à comme un grand ngazala ki mo le binaki défenseur qui milieu offensif mais na pesa coach Dabous coach Lusadus na mukeba deten mukeba félicitations pour ba aider na papa Sélé na papa Modogo ba aider nga trop na ba conseiller na comme un grand ba petit na nga ba robeta baza bana bango tout baza bana ngai mais na retourna pe yo pe ça les fort luka bana wana tout na bango so ba lukaka ko contoyer na ngai na partager bango moi muté onga za na mutu o tout na bango so ba yaka pe vers ngai mais nga na za chance okuta na ve bwana okuta ba ve bwana ba ve américain taba zo bête ba voir ça succès na bango nga na contrôler ba fona tout na ndenge nini le comme un grand jeu les pays monde na zibe brassard ya RDC je suis ambassadeur RDC avec qui brassard donc na comme na niveau parce que na no contrôler ba pour na bi pas le comme na niveau oyo au contrôler ba monsieur pe pour comme na niveau yo na mailo za nango so na ki mutu zo ba na qui est juste à côté comprendre donc ba petit ba ça be fort ba multiplier be fort ba zo beaucoup de repos ba ça be fort tu rappelles bilingue babi au moins le nga fier na monde mais ba na ngai so atali bina c'est contre Ghana na fier na kaka nzambe na salinga grâce qui c'est ça yo lingi mama bi wana trop ya c'est ça ce qui ngoti yo ngoluka ngate ndene bi yo no zala on a bien occasionnant ndeni ni pocha bi wana les rosa qui vraiment au télémi vraiment té mais bo beta ba il fallait que Christian le ba ndambu il fallait que Christian le ba mais a ba ngoloba et le ba nini ta mama la zeloko abomi de tana moni mbaya zuka ballon na kei pa mbayo azamwana tana na moke se passe monani ngabia na kei zela na simba vers na mona là nous moi démonstration muke obeta kone asali passe déjà temps mbaya kei mama la sali passe hop tana moni yango a ngai Kisombe les grands joueurs mbaya tchenga na espace na kei na tali bona moni gardien ala ni mus na tika ngo ku balé koti na yeba ke balo ekota nazo kima na force wana atali pili balandi ngai na binzambe merci mboke telemi donc yango le yo luka ngai eloko wana tina okufa ko mabele yo robosa na ngote mais bana mais moi na yo obeta ke mais na bigi one ba chegne bele balanda yo bon tangi mère bon na bigi ka te hein c'est bitu me ba palo na bi na lobi wale za Kisombe oyebi kaka Kisombe le bazo ba Kisombe ezapi na famille mo bo Kisombe yo pose en sa famille Kisombe non na famille Kisombe te mais tu as juste kaka ndenge zalaka donc on a ma premier ministre ya mboka ministre ya sport ya mboka na biso to regretaka mingi na
président Nozi Mwamba. Donc tu as mis parce que la musique à football, na président Pacheli ou le accepte le tout là, na ba couvre André Kimbuta, tu as suscité vraiment ba et début donc na pensera bango mingi. Tu as musique na bango mais tu as comme ba mikolo na niveau ba mebele ba et d'arrêter biso na moi mukemke oyo sala. Donc na mingi le baté, na pesi bango vraiment merci ming Deten Mukeba, Lusadi Suba Mutufila, ba Andi Futila, Papa Modogo, na remercié ba on contribuer pour nangai car ndenge zalaka donc na ebike ndenge zala ngwana bon nzamba rosa grâce non vraiment non c'est vraiment mingi vraiment tu as un peu de difficulté donc non c'est vraiment que ba famille nangai vraiment tu as un peu de difficulté na ebike Platini Chipanda arotika ngate Chibamba arotika ngate na ebike Ange Hakim le Akib arotika ngate no na ebike Yannick Tandoudi Waber donc na ebike baba famille nanga botika ngate Christian Mokwa donc il tout le temps tous années ato ya mikolo yo donc na ebike donc voilà où moi ba mingi ate donc bichwa donc Joël donc na ebike Lugi Sala donc na ebike ba ami na ngai donc na tout temps ba on na vani na zana ba tout temps donc ebike ba otili bana ba lembanga na ebike yo pe recevoir sima na ba kaka ngala recevoir sima na yo na ba famille oyo na ebike ba robenga yo mais na ebike muno makasi na yo ko bomanga te so ba tia ta moi 5 tinanga ta moi 300 donc yo ko esa nga bien ngwana pour lelo na la tiboy ne yo be propre boy na sepeli soki batindi 500 na kopesa ye 500 po eza ya ye eza ya kimbete merci na yo vraiment mais yo batino mi ba forme yo linga no mbongo te linga no nga forme pour basi bana no belé donc yo ebike yo karama ma basi to okomana bana rombe nga bana ka 5 donc naza le ne nga abotama na fouille du site deuxième abotama na Arabie Saoudite donc obatika abotama awa na kin ba mama différent donc oui non lobby ebika Arabie Saoudite robeta star ngonde ngwana ne bomi binoti te bomi ngate mais basi balingi bisote ya donc na pesi moi na ngai ya liboso Odavia Mbote Belé bazali Krinovic na pesi Mbote Belé puis na pesi Krivia Mbote Belé na pesi donc apprécier Mbote Belé et puis na maman na bango de Lidi Mousso Mbote Belé bon ngai papa ça côté bien maman donc petit frère na pesi Mbote Belé puis bato oba soutenir ngai ba Christian donc na pesi Mbote Belé donc et puis na yo na salé tu as 5 efforts un jour au luka passer na vandaka eh na oya vraiment na oya na kota selimba wana mane na bimaka donné pe na kotaka na yebiki à travers média na yo mokiba en tout cas bazo mona biso na yebiki na ko se retrouver donc na yebiki ke le na senga ka ba reconnaître bina ngai kaka on a cha la pesa vita et Pefkin la pesa bango Vodacom et puis la pesa bango Lina Foot capitaine équipe et tout ça la matin si yo mo yebi double brassard équipe nationale mutota cha mnogo université ezanga kisombe mona sala keza double brassard vita la pesi et puis Simba la pesi président Omar Mbote Belé na ba collègue na nga ba kimoto la pesi Mbote Belé nzamba pambola et ça la bien et puis na senga nzamba ya pambola yo émission ezaki toko trop donc nzamba sala ezala belé ata jeep mon boya passe le peu moins bien pour peut ça gazoler au dépasser na ba taxi et puis au dépasser belé nzamba sala grâce. En tout cas, Nzambe a pas moulanga vraiment parce que ndenge to sala ram salango to luka petit nanga Herman mona to simbi ba matériel to kei na express to ke ko luka ko tamula asali vraiment très bien. Merci na yo de la nation. Ça dit makamnyo ste lobamia wa. Vous comprenez que non au hasard joueur na biso ancien joueur il y a Derin Club Motema Pembe et puis ancien joueur il y a Vita à l'EKP, à BTP, na Simba et puis na Léopard. C'est-à-dire, hasard grand joueur, mais le gouvernement n'a pas besoin de reconnaître bangoté, bazo souffrir, il y a grave. Bon, qui est mon ninga lobby, nga kimbe na lobalange belete. De la nation, de na lobarana yo, merci na yo vraiment, merci Nzamba Pambola yo. Un bon tonton, l'homme invisible, immonable. Merci na yo pe sous papi gene. Pichumanga ya chéri ya qualité ya pembe ndenge nazolo ba mikolo yo l'air au mona Gili au moni Juliano Erkamel l'air au baluka botali Platini Chipamba otali kuna Sandrine Mpenel puissance la patrona
otala katale ya masweme otali petit nanga Olga Mowawa grand jogo yepe susu mais Akimbe Muyembi atika biso toujours ayeba kama solo ya football yango faki lelo to beta masolo ya football matika songo ngana yo pe to kubeta bale poto lakisa bango ke note biso ne to salara bango bazo kokate po bazo zwara l'échec bozo batoro ba biso boyeno wapi bota ba chéri ezo swabino Christian Pemba nakosi petit nanga Frank Ndongo 4 fois petit nanga Frank Ndongo ba universitaire pe tout botanga rabongo na Turquie bo benga ngai bo lila trop mais boza batu na ngai na pesi batu tout mbote ba universitaire ya Turquie ya Tunisie ya Maroc ya États-Unis ya partout dans le monde na pesi bino mbote po na lova bino mabe talara ngai Freddy Akimbe bota ba chéri frère nanga propre Ange Akimbe manager nanga Edi Akimbe azate mais ngana bino tukute na oyelandi boyebika ndenge zala kaka na ko luka poto yeba big up